Fumu ya mapati ya RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Boye voilà mon abolandi à journal la peuple pour la peuple info lingala mbote na bino biskanyo stubozo amina esengonyo soto fongol basangona biso pour ngotel samino ndenge président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe avant akende bongo na Canada ko participer na Assemblée parlementaire francophone boye bake ayambaki bakokiso ya ba députés nationaux ya Grand Équateur Maindombe Congo central pe Maniema hérité mapindemi azalaki elongo na bango na compte info lingala. Namboka Canada et Paiwapi a co-participé à l'Assemblée parlementaire francophone. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a consacré qui journée naïe koyo kabadoléance yaba kokis yaba député nationaux ya Grand Équateur, Maindombe, Congo central, pe province ya Maniema. Na tour de rôle, différents cookies oyo, tambola ki na bureau ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement pour na koyo ki sa mongongo na bango to maloba ya population bisika bango bazali kovanda mingi penza na oyo etali situation sécuritaire socio-économique pe kolobela ba problème ya développement ba province na bango ba kokis ya Grand Équateur ba yambamaki ba élu ya Nord Ubangi bango nyonso ba dénoncer non tenue à élection ba sénateur pe ba gouverneur malgré ba multiples appels oyo bango ba lancer na CENI situation oyo ezali kotalisa ke gouverneur avant le pouvoir ya ko continuer ko engager province malgré déchéance naie na assemblée provinciale ba élu ya Sud Ubangi bango ba alerta ki numéro 1 ya chambre basse ya parlement pour na conflit oyo ezakuna na secteur ya Moanda et pa wapi population ya groupement ya Bozaba pe ya Botoko bazali ko la ba zone ya ba pêche ti kobomana na Chwapa ezalaki bongo numéro 1 ya chambre basse ya parlement batalisi ndenge problème sérieux ezali pona oyo tali paiement ya ba enseignants bancarisés boye bango bazali ko souffrir pona ko toucher ba salaire na bango pona déploiement ya succursale bancaire na ba différents territoires na bango na ngambo mosusu ba députés nationaux batalisi ke ezali bongo na litomba ya kosilisa ba conflits électoraux oyo ezali ko continuer endeuiller province na bango na Mongala ba représentant ya peuple ba signala ki ba incendie avec école pe ba centre de santé suite na conflit entre des groupements ya territoire ya Lisala na territoire ya Bassan Kousou bango ba informer professeur Vital Kamerhe na ba tuerie oyo ezali ko salema et pas ya ba militaire ba tindami na surveillance ya domaine ya Bonobo domaine oyo efungwamaki na population pona ko pratiquer que tope koluka ko buka bambuma pe kolokota mayebo yango risque ezali bongo ba alerter pour un soulèvement ya population après cet assassinat mobimba ezali enregistré ba élu ya Congo central bango na ngambu na bango batalisaki na vigilance ya président ya Assemblée nationale pour na question sécuritaire oyo ba tension ezali kobima na province kuna ndenge bazali koloba
mingi penza armée angolaise na lukula selon ba élu ba soldats angolais bazali kokota kota na territoire ya mboka na biso na makambo oyo bazali kolobake bazali kobenga na ba rebelle ya front ya libération ya enclave ya Kabinda Flek na mokuse oyo bakoki kozala na base na bango na partie oyo ya Congo central ba eli ya Maniema na ngambu na bango bayaki po na kotalisa absence remarquable ya représentativité na province na bango na institution ya mboka ba solliciter attention particulière ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement pour na oyo etali mise en place ya makambo mosusu afin que province na bango ezala représenter pour na kosilisa baili ya Maindombe bango balobelaki manque ya assistance na endroit ya ba famille oyo ya ba disparu na ba victime ya naufrage le 10 juin euti koleka oyo esalaki 100 morts entre Mushina Kwamut pe du mort entre Mushina Biangala bango na occasion wana ba solliciter implication personnelle ya président ya Assemblée nationale pour na trouver solution enfin que va déplacer ya Kwamut oyo bakimaki na Kinshasa pour na mobulu ya ba mobondo boye professeur Vital Kamerhe a se déclaré favorable pour na kotinda ba mission ya bons offices dans différentes provinces pour na permettre na ba représentants ya peuple ba travailler na ba communauté locale na bango pour na kosilisa ba conflit pe ko proposer ba solution claire na bureau afin que Assemblée nationale a s'impliquer objectivement na ba recherche ba solution na ba différents problèmes oyo ezali soulever. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui mercredi 3 juillet première réunion ya comité ya conjoncture économique depuis entrée na yena pouvoir Nathalie Kaila Kapenda pesibino ba détail. Depuis à côté la fonction, Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a sélectionné réunion ya comité conjoncture économique na réunion oyo balobelaki maîtrise ya inflation pe stabilisation ya monnaie nationale na but ya kokitisa coût ya panier de la ménagère na sujet oyo Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ye a recommandaki na ministre ya budget pe ya finance ba présenter situation oyo ezali mikolo oyo na o etali finance publique na fin ya mois ya juin afin ya kozwa ba décision oyo ekozala malamu pour na renverser tendance actuelle. Pour na vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, premier ministre a indiqué qu'il a besoin de suivre situation de prêt na o etali économie peu financière ya mboka na ba but spécifique ya ko maîtriser inflation stabilisation à franc congolais locaux la ezalaki ko recommandé et paye ya président de la République na locution o asalaki le 30 juin. Comité à conjoncture économique examina qui li sous incidence ya conflit ya Est la République démocratique du Congo sous ba recette publique na cause ya prison se ba groupe armé o etali ko sale mabongo na Est la République démocratique du Congo na proposition oyo ezalaki décidé ya cause ba mesure en vigueur pour na ko soulager situation économique ya ba congolais na parti nyonso ya mboka réunion oyo ya comité de conjoncture économique eye kosalema na moment oyo conseil d'administration ya Fonds monétaire international ezali ko approuver 6e pe dernière revue ya accord triennal na titre ya facilité élargie ya ba crédit. Premier ministre pour Nambala liboso na République démocratique du Congo, contrat est arrivé à terme et longo na FMI malgré situation ya Est la République démocratique du Congo. Achèvement ya revue oyo na FMI et ko permettre na République démocratique du Congo à encaisser plus de 200 millions de dollars américains pour na ko renforcer ba réserve internationale. Bosimbake na réunion oyo ezalaki bongo na présence ya vice-premier ministre, ministre ya économie, ministre ya plan, ministre ya budget, ya finance, ya commerce extérieur, ya industrie, portefeuille, pe gouverneur ya Banque centrale du Congo. Kakamaso la primature bosimba ke première ministre Judith Suminwa Tuluka a betaki pe masolo mokola mercredi 3 juillet 2024 kuna na cabinet nae ya mosala na délégation ya commission de droits de l'homme oyo e kamamaki na président na yango Paul Sampu Mukulu encore une fois de plus Nathalie Kaila Kapenda. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka a changé qui na délégation à la Commission nationale des droits de l'homme CNDH Namukuse ou même qui est pas président nango Paul Sampu chef du gouvernement a outi tourné na Est ya mboka aussitôt azongaki
alerta kibongo sendage pour na baka ya violation massive ya droit de l'homme o eza kosalema na parti o ya est pambate aza na posa ya ba solution boyebake premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka aponaki première itinérance na ye langu à côté en fonction akende bongo na sud pe nord Kivu pona kokutana population o baza victime ya insécurité pe crime grave o eza koperpétré kuna epai ya ba groupe armé ayaki pona koluka ba solution pona population na ye Judith Suminwa Tuluka na hôte na ye balobelaki autour ya horizon ya situation socio-économico politico na boka afin ya dégager ba piste ya collaboration effective entre ba institutions ombale pona koluka amélioration ya situation ya droit de l'homme na ngambu na ye numéro 1 ya institution oyo ya appui ya démocratie asalaki part epai ya chef ya gouvernement ba difficulté o institution na ye ezali kokutana na yango lokola mama malamu ayokaka premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka a promettre ko s'impliquer pona ko permettre na sendage ba remplir mission na bango malamu pona rappel institution d'appui à démocratie CNDH ezali organe technique pe consultatif chargé à promotion pe protection à droits de l'homme na République démocratique du Congo loi oyo ezali à le 21 mars 2023 oyo et porta qui organisation pe fonctionnement dispositif oyo ezali ko respecter droits de l'homme pe mécanisme ya garantie ya liberté fondamentale. Honorable Nerombu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba abetaki masolo lundi 17 juin na administration ya complexe scolaire Mama Pemba pe a visiter ki ba chantier pona koyeba ndenge nini misala ezali kotambola héritier Mapinde Miladi Lando. Honorable Nero Mbungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, azalaki na réunion ya kafu elongwa na administratif ya complexe scolaire Mama Pemba, nyonso pona koluka ba stratégie ndenge nini kotombola école oyo ezali kosala fierté ya bana kisenso pe ya district ya Moamba, voire ya ville ya Kinshasa Mobimba, na ba atelier moko ya kafu oyo ezali kuna, même ba école ya Nzinga bazali koya koyekola. Bosimbake honorable Nero Mbungu azwaki ba rapport ya ba responsable ya complexe scolaire Mama Pemba batalisaki ndenge nini année eleki makambo etamboli vraiment kitoko na complexe scolaire Mama Pemba eloko ya ko regretter ezalité ba projet ya makasi ezali pona année scolaire 2024-2025 et pa wapi même ba bâtiment ezali ko bakisama pona kosunga ba élèves batanga na ba conditions moko ya kitoko. 2 semaines, 3 semaines de la fermeture de l'année scolaire 2023-2024 aye poto évaluer année oyelingesila et plutôt projeter année 2024-2025. C'est vrai que ma campagne sur le bango était pour les stratégies, mais l'autre lobby mboula déjà et sili kitoko to pesani ba rendez-vous ya ba proclamation na oyo to sengel ko sala pombula sila ma ba salle de classe et bongami plus de 36 salles pour l'année prochaine. Donc te lobby déjà na ba parents batinda la biso bana na bango na proclamation ba komona makambo oyo ba salle déjà mbula. Bosimbake honorable Nero Mbungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba asepelaki makasi na ba rapport oyo epesamelaki ye pe encourageaki personnel elongo na ba administratif nyonso ba yeba na ko bosser dur pona éducation ya bana asukaki wana te asalaki tour ya chantier pona kotala ndenge ni misala ezali kosalema pamba te ba nouveau bâtiment ezali kotongama pona ko permettre bana ba ya lisusu ebele na complexe scolaire Mama Pemba pona année scolaire 2024-2025 et pas wapi bisika ekozala ebele éducation ya qualité ezali complexe scolaire Mama Pemba bana nyonso ya Kinshasa balobi merci honorable Nero Mbungu na mosala ozali kosala pona éducation ya bana ekozali loko moko ya malamu. Kaka na masolo ya complexe scolaire Mama Pemba bosengeli koyeba ke proclamation pe collation ya ba élèves ya maternelle esalemaki kuna na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nero Mbungu bolanda ba détail elongo na héritier Mapinde Mipela Dilando.
fondation ya ba élève ya cycle maternel na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu et salemaki kitoko na présence ya ba konzi ya complexe scolaire Mama Pemba ba parents pe bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana bosimba ke ba démonstration ya ndenge na ndenge et salemaki ba recitaki ba salaki ba poème pe ba démonstration ya makasi oyo ezali kotalisa niveau ya formation ya complexe scolaire Mama Pemba bino moko botala bongo tango proclamation esalemaki bakote ya ba élève ezalaki vraiment likolo nyonso wana esengeli koloba merci na fondation Nerombungu musala kitoko ozali kosala complexe scolaire Mama Pemba ezali kopesa formation moko ya qualité esukaki wana te proclamation ya ba classe mosusu pe esalemaki toujours na complexe scolaire Mama Pemba epai wapi ba parents pe ba invité ya ndenge na ndenge bayaki ebele nyonso elekaki na cours ya école complexe scolaire Mama Pemba epai wapi ba fenêtre pe ba recital esalemaki ba démonstration kitoko nyonso kaka pona kotalisa formation à qualité oyo ezali kopesa makuna ba mot de circonstance epesamaki pe na mbala moko proclamation elekaki kitoko ba cote ezalaki vraiment élevé ndenge moko ya ba parents bazali kotalisa pona formation na mapema na sepeli makasi bana bazolo ba poème kitoko vraiment formation o nero zo pesa même ba sele ba pesa na bana o ezaki kitoko makasi na sepeli bana ba ya ebele lisusu mwana nga atangaki maternelle mais azalaki mayele babandaki kolandela ye mpenza bien akoti première primaire na ye na Mama Pemba madebi azalaki na difficulté mais lelo nde naoloba boye mwana nakoma osatisfait akoma obimaka mieux deuxième bosimba ke na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu formation ezali vraiment ya qualité pour na année scolaire 2024-2025 et sika ezali si moko ya kokomisa bana na yo ezwami na commune ya Kisenso mingi penza na quartier Bikanga et pa wapi enseignement ya qualité ezali kopesama boye numéro 1 ya fondation Yemoko Nerombungu azali kotia mayele pe ba moyen nyonso pour na formation ya élite moko ya malonga na République démocratique du Congo ba parents ezali esika ya kotinda bana po ba atelier ba formation ezali kopesama awa iloko ya koloba ezali te na baso mosusu bosimba ke ba agent retraité ya ligne aérienne congolaise lac na mokuse basalaki siti no mercredi 3 juillet 2024 ti na ministère ya portefeuille pona ko réclamer ba des comptes final na bango héritier mapinemi apesi bino ba détail ba agent pe ba cadre retraité ya lignes aériennes congolaises oyo ezalaka société nationale ya aviation ya République démocratique du Congo et salaka lokumu ya mboka panda bambula ebele zokande ba agent oyo bazwa ba retraite na bango compagnie ezala bongo liquidé sans que bazwa ba décompte final na bango basala pe ba mois ebele ya ba impayement l'état azana ba nyongo na bango ba arriéré oyo ata société ya mokili moko te etikala kozala boye plus de 100 mois mobimba ya ba arriéré de salaire pe de compte final et pesamate natina wana bazali kobelela eloko moko ya malonga ezali kosalema te mercredi 3 juillet 2024 lisanga ya ba agent oyo pe ba cadre ba retraité ya lag basalaki sitin kolongwa na air terminus oyo ezwami na commune ya Gombe bakendaki ti na ministère ya portefeuille pona komona Jean-Lucien Boussa oyo azali ministre ya portefeuille po ayeba na kotala likambo na bango nzela ba agent pe ba cadre retraité ya lag batambolaki pe bakomaki na ministère ya portefeuille epai wapi ministre azalaki te kasi bayambamaki na baconseiller na ye pe tango basilisaki masolo secrétaire général ya syndicat na bango apesaki compte rendu epai ya ba agent pe ba cadre nyonso retraité bazalaki libanda ezali message na biso ya détresse message na biso ya kolela kote mikonzi bakoka koyoka biso totamboli bamoni pasi ya population bayebi yango parce que ekomami na mikanda ya biso moko na mikanda même ya ministre ya portefeuille alongwaki oyo akei akomelaki bango mpona kolakisa bango toza na pasi toza population toza kosouffrir alors nyonso wana soki tosengaki lelo bandeko bazonga c'est pour que nous puissions reprendre les démarches auprès des autorités oyo ya sika parce qu'il y a un nouveau gouvernement moto moko akokende kotelemela kala bato ebele te il faut bato bamona bamikonzi mpe bamona bango bamona eta na bango pour qu'ils puissent croire ezalaka te makambo esalami na kati ya société oyo ni par au monde
mutu soki asali musala donc l'ouvrier mérite son salaire makambo na biso ndenge ya bibiso asaila ngopela bango atala to fundi pendant combien d'années 10 ans mobimba tozokili tozozonga loko aya ye toyebi ke makambo na biso etokoza solution na nzela na ye. Bosimba ke ba agent pe ba cadre retraité ya l'Union aérienne congolaise bazali ko belela balobi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona premier ministre Judith Suminwa Tuluka pe gouvernement mobimba batela dossier ya lac oyo ba décision ici ezwama po ete baye bana ko toucher ba décompte final na bango kasi bambula pe ba mois ebele bazali ko comprendre te eloko nini ezali vraiment ko bloquer. Boye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toyebi slogan na yo le peuple d'abord et sengeli ota la situation ya ba agent pe ba cadre retraité ya lag pour na ko résoudre des problèmes na bango pambate ebele ba kufi sans que ba toucher ba décompte final na bango mosala nyonso oyo basalaki po na l'État congolais et keika kanamai bazali ko bénéficier lo côté zokande société oyo même tango ezalaki Erzaï to tango komaki lag et connaîtra attaque crash mon côté donc ba randa ba loyaux service na mboka kasi ko futa bango en monnaie de singe ezali malamu te l'État congolais tala makambu ya ba agent pe ba cadre retraité ya lag bo futa bango mbongo na bango. Bilenge moko pe basalaki mkulu na makasi na quartier Kingabwa epai wapi babotolaki babebisaki biloko ya population oyo epesi esengo ata mokete héritier mapine mapesi no ba détail. Mikolo eleki kimia ezalaki na quartier Ndanu na commune ya Limete kasi mikolo oyo bakulu na batomboki bazali kosala ba désordre ya ndenge na ndenge bosimba ke pas plus tard que weekend bango basalaki désordre moko ya makasi bakulu na bakotelaki batu bapanzi biloko bayibi pe bapie biloko ya ndenge na ndenge nyonso wana population amilelaki na ndenge ya kosakana te. Commandant Jérémy oyo azali ko diriger commune ya Limete abeti loboko na mesa alobi akolala te akokanga maboko te quartier Ndanu ekomi esika na ye akovanda pona ko maîtriser phénomène kuluna pe kotia population na kimia na tina wana basalaki bouclage moko ya makasi bakangaki ba élément ya kuluna oyo bazali konyoko la population oyo bapiyaki oyo bayibaki pe babebisaki biloko ya ndenge na ndenge bosimba ki musala esalemaki penza kitoko population asepelaki pe babetaki maboko balobaki merci commandant Jérémy Pambate ozali ko sécuriser biso na micro ya Info Lingala yemoko commandant Jérémy oyo azali ko kamba commune ya Limete na micro ya Info Lingala commandant Jérémy oyo aswami na siate ya Pomatete azali ko diriger Kingabwade apesaki ba précision. Le message est que chaque parent va dénoncer Potokan. C'est ce que dénoncer. Tukangi Togolana va par rapport à la recette des malfaiteurs aux Obokola, Kosi Nakati Andaku. Alors, après le matin, on côté Moussala pour na côté Kimia Landanu. Si à Kingabwa des Zagana Kimia, c'est le quartier Mogo déranger Ngai et Zandanu. Raison pour laquelle chaque jour et nuit, na Zagana Landanu pour na Kimia Landanu. Boye commandant ya société ya Ndanu na rubrique na biso ya boyebi lelo to zongiseli bino bien fait ya dongo dongo. Gombo oyo ba congolais ba mesana ko benga dongo dongo ezali légume moko oyo elia makamakasi na raison ya ba ebele ya ba bien fait nango po na santé. Légume vert oyo allongé ezalaka utilisé na ba cuisine presque nyonso ya mokili mobimba po na saveur unique pe polyvalence nango. Dongo dongo ezali excellente source ya vitamine pe ba minéraux essentiels to moni bongo vitamine C, vitamine K, vitamine A, vitamine B, folate, magnésium, calcium, pe fer, ba nutriments nango ezali essentiel pour na bon fonctionnement ya corps pe et contribuaka pour na ko renforcer système immunitaire et maintenant ka mikuwa ezala makasi pe e favorisaka poso ezala lopete. Dongo dongo ezali également excellente source ya fibre alimentaire et sengeli koyeba ke soko zolia dongo dongo mingi pona vitamine C nango e kosunga yo pona ko combattre ba radicaux libres pe e réduisaka inflammation. Dongo dongo grâce ya vitamine A nango e sungaka moto asa la digestion malamu.
soko zolia dongo dongo okozala na problème ya hémorroïde te dongo dongo ezali légume moko kitoko kaka pona vitamine C nango ekosunga yo ozala na miso malamu ekokimisa mosika na yo maladie o babengi bongo cataracte dongo dongo grâce ya vitamine C nango okozala na poso kitoko po eproduisaka collagène ekopesa poso na yo sembe sembe pe ekorajeunir yango à tout moment pona ba papa esengeli koliaka dongo dongo tango nyonso po ebongisaka mokongo ebongo basi oyo balingi kokumba Suite à la modernisation, il y a piste, il y a Luano, na Lubumbashi, CAA a modifié horaire, il y a pas vol naïe dans différentes villes, il y a République démocratique du Congo. Michael Bustoto. Qui a dit que bilingue a convoyé dans le peuple ya CAA ici l'a dit? Na tuni est-ce que si yoka nye que c'est avion na mapata? Bois kami sous côté dit yoka son. Bilengi ya kovoyager na CAA ezongie ba congolais si bayeba ye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi yake ezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, engaye, 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée, bavol na CAA, Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu. Tokomi tango oyo tolandaka info météo mingi penza po na koyeba soki journée ya vendredi 5 juillet ekozala ndenge nini bolanda.
info lingala journal ya peuple pour la peuple yango e komi na suke peuple na zaki na sengo makasi ya représenter les bino yango soki bo sepela na bo pesa merci na Igor Ntingi e pa wapi mijo mabasi akumbela ke dise o ya zaki assister e pa ya Nathalie Kaela Kapenda journal la peuple na peuple zaka supervisé et pas ya héritier Mapinde mibandeko botika la malamu. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Congo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader